Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. nakosila masoki nayebi ke no muto nazo piéger muto nazo lukele ba problème mais a répondre anga te na obima zoba la grâce de notre non obima Dieu, vraiment zoba oyo kaka zoba ya zoba pourquoi pas qu'on s'abonne pour ezalaka te loba likambo yango o Belvi asala yo toyeba soki to condamner Belvi to condamner mais oya aka kosalelaka mutu ba analyse kosalelaka mutu ba émission butu moyo kosalelaka mutu ba émission mais likambo yango oyo asala yo toyeba kate likambo yango munene oyo asala yo toyeba yango kate po ya ko informer batu ke no ake kolinga place ya mokonzi ndo yo moni que ça spécial ya ko informer ba mais je ne pense pas que no soki yo nde balinga ke kuna na kingaka tolinga oboya je ne pense pas. Parce que tu es une femme libre quand même. Ou encore présentement. Ce qui paye on est balinga qui okuna na kingaka tu lingo boya. Mais non bandeko to so la pembe. To so la pembe. C'est juste que non. Ce qui yo ne balinga na kingaka ti wana Mama Teresa. Olinga ki ko boya eza motuna envers Belvi. Bomoni ke no bandeko air moko. Il faut tozala ka batu air moko. Age pe to itizaka pe totalaka pe age na biso moko kaka ata moko totalaka pe age bandeko oyo tokokaka te hey franchement mona nokutu aina ndenge akela mu soki kuna Belvi akene kolinga balingaka nde yo Mama Teresa olinga oboya eza motuna bandeko bo répondre na nunga ezaka motuna je ne pense pas que non ce qui ont débat linga kayo kuna olinga oboya non olinga po boya te olinga kende pe wawa bref naza kuna te ba vie privée ya mutu ce qui mutu ayaka ko étaler vie privée na yete alors inutile pe to yaka na vie privée na ye to lobela parce que depuis Mama Teresa bandi na kombo ya Belvi au grand jamais Belvi répondra. Mama Teresa ba sortie médiatique na yo ba tebele ba attaquer yo ba tebele ba sepelaka na ndenge osalelaka émission te ba tebele ba sepelaka te mais jusque là on maïlé je préfère 1001 fois Mama Top je préfère 1001 fois Mama Top franchement toke nango ndeni batu bazola la bazokufa balali balamuki bakufi tokoti na 2024 ma nzambe wana likolo na yo likolo na biso nyonso awa tomoni 2024 batoto bandeki na bango 2023 combien batiki biso mais biso nzambe asali biso nanu grâce wana nzambe asali biso grâce wana tokoti na 2024 bozoba pe liboso donc neti 2024 oyo biso neti na minute tozokumisaka nzambe mpona mawa na ye ndenge akotisi biso na 2024 jusqu'à présent tozokumisaka nzambe mais eza kokamwa mama moko mokolo na age na yo wana eza age moko nga nalobela ata mama na nga na biomoni age na yo déjà eza age moko ke non ozoke déjà na mokufa mokaka kelongi ya nzambe obongisaka déjà nzela moko mpe totalaka ba age ntango koya o relate bato alinga boye depuis po bandaki 2023 mobimba depuis bandaki 2023 mobimba na kombo ya Belvi. Mais tu as vu la personne focus kaka na musala na ye a croiser les bras et la tête toujours haute. Pourquoi besoin de déséquilibrer? Parce que atali sur les réseaux sociaux déséquilibrer Belvi. Mutazo sala musala kitoko. Ezaka mutema mabe ou encore ozolinga kaka ke non oyinisa ye pa bato na babiloko koya koloba bato bayina ye non mokili pe to essayer changer bato pe basi batimbi na minute plus tozo ba réseaux sociaux eza mabe plus pe réseaux sociaux ezosunga pe bato koyeba o aza mutema mabe o aza mutu malamu o aza bato bazoya kofinga Belvi lelo ya vivra peut-être lorsque Belvi
réseau eza nini totuna butu lokwa moi. C'est juste un message à lancer bango bi bokanisa ta bola Maman Teresa c'est quoi eza nini mama eza nini okoki kosila matela bandi kotanda bino na sia koloba ke no yo belge asalela yo yo belge asalela yo belge. Je ne pense pas que non soki akalkilaka yo nena mutu ayebi nzambo elinga kozala bien ke non ozoyeba ke non na minute oyo ke non oza na oyo epa na SB lorsque oza na SB futamaka likolo soki osungi mutu osungi na yo kaka na belle-vie toyebi ke non guerre eza wana ya mosala soki yo moko motema no etuti osunga mais lorsque yo ozosala basorti médiatique oyekolobalobaboloeloko moko ozongi parole toyebi mpe te soki ozaka envoyé spécial mpe toyebi te ozomona te ke non na nsima wana mpe ozobebisa mpe kombo asila na tozosolola kaka c'est par rapport à quoi mais pas eza kaka bandeko c'est par rapport à quoi réseaux sociaux bandeko bamama bayaya baleki ce genre de message totalaka mpe âge. C'est-à-dire que non à vivre. Aneza na nebandeli. Ndenge belle-vie asunga bato o bazobima lelo. Aneza na nebandeli po ba o bakufaki na 2023. Ba leki biso lelo rappel na bande ko 2024 pe to yebi plan ya Nzambe te. To yebi pe plan ya Nzambe te. Toki pe kofuka mate toloki elongi ya Nzambe to sengi pe ma Nzambe ezali kona biso to lela pe to luka pe protection 2024. Hein? To luki pe protection 2024 parce que to yebi te to lala tozola muka. Mais ça fait très mal les bandeko. Et ça la passe ya kotala maman moko mukolo azoloba tango azoloba déjà azotia o baluba balobaka soki mishiku azotia mbebo pe bozongola penza oyo tikali kaka no azata poazo atali ça c'est betaka belle-vie comme ça mutema na epema. C'est méchant. Mais koloba lobi bandeko. C'est méchant. Que non alobi yango na mutema ya koloba non. Mwana mwasi ona dalelo na côté na yo ya SB. Vanda pe kimia sala musala na yo kimia ekopesa ekosalo kitoko. Et ça lo bien makasi. 2024 okoki kosila matelo kwa mama to palobi 2024 na lingi na ngeloko te na lingi na nga ba problème te batu nyonso na blokaki batu nyonso to se blokanaki to se débloquer parce que mutu mususu azosunga ezaki déjà message moko très fort. Mais maman et Thérèse azobima pour na ko yebisa bino vie ya belle vie soi-disant belle vie boye ya kinga kati dans tout ça. Na ba journaliste na ba chroniqueur ngo o ba yambaka yo pourquoi bazangisa ko tout nos questions ko ba au juste belle vie asala yo nini na vie na yo po façon ya ko nyata kombo belle vie bozanga na question na poani peut-être se vous poser pe question na penza bo che yango penza bien avant d'akina ozangelo ko loba prochainement pe bozanga makambo ya ko na belle vie. Pour ceux qui ont la belle vie, ils ont bandeko bo aimer vidéo pour partager s'il vous plaît. Bo aimer vidéo pour partager. Aimez la vidéo, partagez la grande famille. Bref bandeko. Bon moi biloko ba sud africain analyse koloba keno. Ba biloko chaka zulu ba ndeko la tayango. Donc maman o bazoteka awa. Aotaka moyen ya sala Libanda beach. Libanda wapi ausukila wapi. Donc on va tekela ka ba TikTok ezalaka na ba facilité moko ya ko lancer message abwaki kaka. C'est au moins banga molile ezui. Balala ka pe yebi keno azalaka pembeni ya ba village na bango. C'est-à-dire que atelemeli bato wana bazoya koloba peut-être fin du mois nde basali nini azongi peut-être mwana na ya vandia oyena na azongi. Et ça passe comment la réalité mususu tozomona on les aka vie otala neti film oyo ya mariage tozonga na liso na biso za mama épisode tomoni lelo ya 10e oyo mutu epete na na comprendre te belle mama Thérèse surtout ngata ngona moni Thérèse na moni nani zala tala kobanga Nzambe c'est qui na moni sa réputation mama nani encore parce que ce qui yo pe ba bebisi réputation na to monaka awa 7e na Daeli tomboka na mama nani na biso o ba ke kuna papa na pasola bilamba bande konga na kanisi keno bakende ko funda bakende ko lobela bango ke non mwana bino abali mwasi abali mobali ya mwana na biso belle. Je ne pense pas que no yo soka ne ba ok sunde no batanda Daeli kuna papa na eza na moninga pe pisiko belle vie c'est trouble na film pesa moninga kimia et ça lo bien après bokolo bakeno eza idée ya ba Nigeria botika wana les inspirations oyokana ezomonana 1001 fois na préféré na ngata maman siko tozoyeba te moi si otiri bo abali siko la médiatique wana pe asengi mariage oyo koki kosala eza nini lancer message na bafana na yo
lancer message na bafan na yo yebisa bafan na yo non ça la bino analyse moko bafan naza wana pona bino boza na pe pona nga film au Bellevue a tapé naza na film moko tozo tourner na SB pona boye na film yana na kozala donc a touché na lingi na mona ba j'aime na bino bo partager bo aimer tout bo kena ta ko s'abonner na nini o lancer message a touché ya oyo zo préparer pona bafan na yo mais yo zo la sortie médiatique pour na ko boma muninga na artiste ozo la sortie médiatique pour na ko boma muninga na yo artiste est-ce que ezo sonner bazana sima caméra nyonso eza nini kozanga ki professionnalisme na oyo le capot na Bellevue mais moi na tikala komona eloko te na ba pays mususu ya artiste abimi pour na ko tonga pour na ko bebisa la réputation ya muninga na ya ndeko na ye vidéo moko balancer. Mais les gars, ça bien tout ça pour la Cambo. Malheureusement, dommage, Bellevue à répondre à eux. Parce qu'il n'y a pas qu'il y a un analyste qui toque, il n'y a pas qu'il y a un émission qui a défendre Bellevue bien. Voilà la grande famille. Minga Kolobeza est sous. Tu es capable de kolobela ngo peut-être yé maman Thérèse à quand on dirait elle se pendenge ni na éviter. Je ne pense pas que non Poutine a rebois qui ça. Lobela biso o Bellevue à salayo. Et il faut reconnaître Lobela biso o Bellevue à salayo to yeba nanu from day ne to yeba ndenge ya ko Bellevue à salayo bino pe bolamu. Botika soki bolingo salele mabe ya conditionner likambo bokanisa ta bolamu moko bozonga bato et arrêter. Maman Thérèse bazala na bato boité. Communauté congolaise olingaka ka silisa kokuna Bellevue kene kolinga soki yo nde balinga kokuna olingo vanda pe bushi be okangika munoko no pe pa okepe wawa kokana chance ale koyela kiyote nde mutema na ye vous informer biso ya koloba keno Bellevue za ne lele te ça fait mal hein parce que batunyo sont sur les réseaux sociaux Bellevue lele ka subino boye koloba keno alinga place mususu alinga place boye alinga mobali ya batu kaka bino siko moni que non n'a pas comprendre que yango ngala za assure na communauté congolaise o que za loyebi histoire à mutute mais façon ya ko betela ngo on dit on vanda na ye olia na ye maman Thérèse Silama o eza 2024 10e épisode Silama que nous la data émission sortie médiatique ya maman top 10e épisode maela ki bo moto kuna ko kanisa te que nous lorsque ça va sortie médiatique ozwa ko bominga na yo lobaka bato o bazangi ba conscience bato ba pesa bino ba conseil te ne ba obetelo maboko nga mama BBC na lobaka bon parce que ozo sala ye je ne pense pas que no yo kolinga ba sala yango alors à quoi bon tomber comme yo sala muninga no pe artiste bima sala sortie médiatique lance un message na ba fan na yo bima sala sortie médiatique na ba fan na yo e ko sala bien ko sala ki bo moto. C'est-à-dire que non, et non pas ça va sortir médiatique ya ko boma baninga na yo ba artiste baninga na yo ba collègue na yo ko aimer beau partager bino bongo voilà la grande famille je vous aime tukutani bandeko na zonga na biso toza na été ya partager ba bien. Donc, on va le dire non, le soleil est pénible. Le soleil est pénible, je vous dis. Voilà, je vous aime bien. Tokutani wana eza bakoko na biso ba mama na biso ya Sud Africa ba Zulu ba kotekela biso awa bon biso te ba touriste c'est au moins ça. Je vous aime bien bandeko, tokutani prochainement. Ciao ciao. Ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakuza la africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.